Mbote na bande konyoso ba mesana kolanda Brad Bumba ezande kona bino Brad Bumba oyo bo mesana komona mingi na chez biso télévision. Voilà, aujourd'hui naye pas comme une émission mais juste pour quelques vidéos il y a quelques minutes, disons 3 minutes kaka pona ko éclaircir bande kona biso ba musulman pona ba propos oyo elekaki na entretien toujours plutôt na prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima ou alobaki akendaka au-delà makambo Mohamed, prophète Mohamed ndenge elekaki. Voilà, yango na ye lelo et pas na ye na tongo pona ameka ko éclaircir poto meka ko apaiser mitema ya bande kuna biso ba musulman po bande ko tozu ba appelle moi ebele déjà bomonaki na chez biso télévision na salaki moi annonce il y a 5 minutes seulement pour na kolobake ngai naza journaliste mon boulot eza koyamba ndeko nyonso oya fingaka chrétien ponga mo naza chrétien mais toyebi pays tozali tozalaka na tata obe moko nzambe yende tata na biso musulman aza na place chrétien aza na place bouddhiste aza na place. Oh ba athée muto pena ndimaka même pas nzambe aza na place donc batu nyonso baza na place na mboka o République démocratique du Congo nzambe nde muto aokata biso yango mokolo ya lelo na yaki pona to apaiser mitema ya bandeko na biso ba musulman mais pona ko apaiser ngo bien to yebi na lansaki message o amoni o sala débat na prophète o eza débat moko loyal afandi na gauche ou afandi na droite to sali débat ici ba pesani mbote to zali bota moko ya République démocratique du Congo pour que message eleka ba musulman ba comprendre ba chrétien peut ba comprendre pour to tika yango na kimia mais avant to sala ngo na solina ndeko moko Mohamed Kasongo na yebi ke boyebi ndenge bozola na ngai awa andimaki samedi asala droit de réponse na oyo prophète alobaki mais to boya kiango te to ndima kiango mais eza suna bande comme su bazo senga alors na yebi ke na communauté place bozali boki koyoka na entre moko to mibale bandima baya to sala eloko wana mais pona lelo ezali te prophète azo senga à éclaircir bandeko ba opinion nyonso bandeko nso ba musulman ma propos oya lobaki ta mususu bino bozwa kiango na bandenge moko boye ndenge moko bondeko mais ye moko lelo aningi à éclaircir yango visuellement comme ça alobake non ezaki boy to yoka moko prophète po to luka ko chama kambo nyonso na kimia po to za bandeko ya mboka moko to kikondima te to kabwana makambo ba religion awa na Congo to boya guerre ya religion. Merci tozana prophète ameka ko yanola biso à éclaircir biso na ba makambo yo ye amonaki na oyo esali bandeko pasi. Voilà, bonjour prophète. Bonjour chers journalistes, bonjour naba téléspectateurs nyonso bazolanda biso bana nzambe o balanda biso que ce soit bande konabiso ya ba musulman que ce soit biso ba chrétien toza batu moko tozali bandeko toyebi lisolo na biso ndenge uta na descendance ya Abraham, Ismaël kotoyo te komona Isaac touti bisika moko. La la première des choses, d'abord na s'excuser par rapport à message ndenge bandeko belé ba interpréter yango et bandeko belé ba zwaki yango message ezalaki témoignage oyo epesamaki on a lobaki je pense que botalaki yango ezelo ko moi salamaki kala mais tu comprends était ekoti na lelo na actualité ba tebele ba bengi bandeko belé vraiment ba benginga et belé dans le monde entier. Donc, on a comprendre que les gens qui battent presque belé. Voilà pourquoi on a la ligne s'excuser d'abord pour nos propos. Oui, les gens qui bino, bande konabiso, ba musulman, bo limbisa, na ba propos nyonso oyo et les bino et bino mal à l'aise, ba siliki, vraiment na sengi bo limbisa pona yango. Message ezali ndoto oyo na monaki. Peut-être koloba yango bato koyoka bamisu ba interpréter na ndenge bakoka ko interpréter. Prenons un exemple peut-être nazalaki na comprendre qui yango bien té ou bien na sosola qui yango bien té. Nakoka peut-être kozwa moi 4 5 appels ya bande ko mususu ya islam ou ba ko expliquer nga peut-être ndoto o na kati ya spiritualité mutu na mutaka na ba niveau na ye. Donc mutu mususu akoyeba te mwendo loti ndoto na peut-être eza message ya kinganda. Mwendo loti ndoto na peut-être eza boy. Mais façon to pesa ki yango ezaki débattre ki témoignage to pesa o pe kinga pesa la interpréter na bande kona biso ya islam bazui yango a te boye c'est que yo lobi boye tala
ameki pe ko meka ko pesa moi lumière sur ces points mais eleza ki penda bato na ye penda pona monopoliser parole te na yebi ke na choqué bino makasi biso na bino toza ba frère toza bato to na génération ya Abraham et puis eza bande comme sous pe ba islam ba kontataka pe ngai te prophète na landaki message na sepela ina yango bazali donc biso pe nga na sola pe na bande comme sous ya islam vraiment na sengi na bino bolimbisa na yebi ki bosilika ki bolimbisa toza pays laïque boza libre ya koloba o bino boko za na yango même ya ko défendre la religion na bino vraiment na féliciter bino ne bo défendre mais na sengi na bino vraiment ngai prophète Ézéchiel na sengi bino bolimbisi na lingi message oyo et à la partager vraiment beau partager afin que bande ko pe ba yokaki yango basilika ki vraiment na sengi bolimbisa ba propos nyonso na tenaki na vision ça débat ezali vision peut-être pe na rosa na erreur beaucoup pe ko aider ngai merci.